Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut Naba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon na binoye yo bambote partout place Bozwami pourquoi pas na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo boss à Pembe bambote na papa mes condoléances pour boss na biso tu ko perdre neveu nae vraiment tozanoka toujours au cœur merci encore na Freddy Chibangwa Jetrad patron des patrons bambote na yo papa place Bozwami na Freddy Loufulo abou consolateur de cœur brisé na France bambote na yo pourquoi pas na Christophe Ikola na ville ya Ukraine bambote na place Bozwami na bébé yamba mfumu na Lausanne bambote na yo kaka neto mesana ko sepelisa bino na Congo Check Check lelo ezelo romoro vraiment nano salamate surtout na ezaki eza na ba journaliste ya internet Jonathan Kadima Obino Soboyebi dernièrement salaki vidéo afinga ki bato équipe nationale vraiment tellement Jonathan ayoke la kaba fanatique naie vraiment Jonathan lobi lelo il faut senga pardon à s'excuser na ba fanatique naie et qu'on se répéter li sous-souté vraiment tozoko mawapi soto dimne moi rofinga na internet so et ça là vraiment bien makasi ba journaliste tout ça la misala na biso comme il faut journaliste jamais abimisaka position na ye so nazaka fan ya président Weranson na minute so nazana lisangu boye na ko bimisango te so nazaka fan ya président JB Piana na ko bomba ngo na ko bimisango na ndako na biso caméra ezate na olobelela so nazaka fan ya Fabrigaz na ko bomba ngo vraiment to sala musala comme il faut lelo e komi ko fingama batonga poto batala kabiso baeda kabiso baeda kabiso vraiment ici babaye biso bamisu bakomi ozape bango na poto wana bolanda Jonathan Kadima ndenga lobi bonjour bonsoir ya binoye Jonathan Kadima babitang bamona kaye bazalaka na esengo mingi ba maman nanga nyonso ya monde donc na lela bino makasi ba maman nanga vraiment ya monde ba maman nanga ya monde ba lobi Aurélie Poutou Mbuya mama ya bana babi mama ya bana donc sepele na acte Jonathan Kadima salaki na mesana vraiment na makambo wana te na lobi donc il faut lelo ngai moko vraiment kaka ne na salaki na zongi susu bien c'était des sous na lobelango vraiment quand des alaka avant na leka na sijo o bomoninga lelo Jonathan Kadima na télé manga mo iloko na sali sali maraté na internet et sali maraté ka ngani na salango pour na misana bongo te ba maman vraiment ba maman ba bengi ngai Aurélie Poutou Mbuya mama ya bana balobi maman moko manzamba PCR vraiment mabote belé Rigen Ngochima banini mbeka ezalaka Rigen Ngochima masa vraiment ya Jonathan Kadima ba maman na ngai vraiment lelo vraiment ngai Jonathan Kadima liboso vraiment ya micro check talaka na yivra donc na ye vraiment bolimbisa ngai vraiment na o na salaki bon eza ngai te na kola pe bongo te na zalaka pe bongo te eza caractère na ngai te mais yo yebika nga na bando buleka internet ango ba finga na ndinga ba jeme donc batindi nga mana moni non modé ben insulté mère yo yebikaka et ça lenga moi bien te yango monenga na sala ke loko wana mais bolimbisa nga vraiment makasi ba maman na ngai ba mamé belé ba bengi ngai ba mamé belé ba bengi ngai na ngina bebisa crédibilité na ngai likola bandoki na ebité soki zaki en footma soki nini na ko ça le loko moko na kola bongo te nga vraiment na kola vraiment na papa na maman on comprend na zo vraiment éducation na zo péta enfant na mon ban yo ebikaka donc eza vraiment ndenge na ngai te droit de réponse wana na sala ki vraiment ba maman ba Mireille Momene mère na ngai Noela itamba motema papa fiston makaula mère ezaki ngai te nazo comprendre pété internet ngo pe nazo mona ndiepe kindoki za makasi donc mutu mususu akoza kala kisi vidéo moko donc na comprendre te so balexanga vidéo na modèle na yokela na yebike
on répond les imbéciles par le silence, mais na comprendre te vraiment pour na nini silence on côté la ngaité. Ba maman nanga naza mutu mais eloko wana na sala ki wana ba mama ya monde. Ba mama ya monde ne na finga ki batu wana na otanga komona bango te par rapport ka ya image. Ba mama nanga bilomo boyebi mission wana. Na fingi bon ba mama ba bengi nga ebele na perdre na ba fanatique na ngai likola makamba buzoba ya pamba likola makamba donc ba mama nde boyebisi ngai ba mama pena ba mama na ba viepe lelo talaka eloko meli ngai memanga na libulu donc nga ki vraiment na dinda ngai vraiment na dinda tellement kaka naza aimé ba mama na nga balinga ngai ba maman nanga ba femme brillante wana ba femme de grâce ba femme d'espoir ba femme sage wana ma ba mère nanga ba bengi Jonathan Kadima pona nini boye Jonathan Kadima ngai vraiment na fanda na parler OK père Aza mère Aza vous comprenez nazo vraiment éducation ya bien nazo éducation ya bien on les a jar na ngai te eza jar na ngai te vraiment jar na ngai te ya ofinga rabatu na moni batu mususu pour na batalema donc faut ba finga batu et puis on comprendre été pardon non le bango te ba mama taka o lelo donc droit de réponse on ça là donc on ça on kapona pona ya bayangai o balinga batika ngai o balobaki ke non Jonathan eloko sali to robenga o lisusu te eloko sali eloko boy sina famille na ngai ba koshbar na ngai na poto kuna baza Hélène Mujinga Iget sert na ngai koko na ngai iget susu na niveau ba François Abe donc na comprendre quitter vraiment ngai nzame na ngai na comprendre quitter na ba non mon donc le qu'on peut les kelinga vidéo ton bati ton na na parler avant na banda boulot na bando kaka yo tel internet ité tala boy ton ngamoni na koti na mondango na mona na siko iloko le kelinga ipe na sala pe bongo pour na moni siko bana mo amike pour na bana mike bana moi mike natalika na niveau mère na niveau nanga bazati bino mo boyebi ba mère nanga ba Mireille Momene ba mère nanga bayebi vraiment que Jonathan a se comporter bon côté comment fait-il Jonathan à se comporter ma bongo ba yebi ka naza mutu vraiment naza mutu ba maman nanga nyonso ya monde ba maman nanga nyonso au moins na bino mwana bino Jonathan ba mama na ngai bazana elengso ba monu Jonathan Kadima bono botika ngai simba te non sala ngo susute on eza ba envoûtement batu moko boye azane hôtel mutu azo finga vraiment na ye donc il y a pas match bande ko na nga wana vraiment bande ko nanga wana oyo bo pona botala mabotanga bakomba batu mingi bolongo nanga na baje wana nga na za muta baje wana te bon bien sûr na ebike tant nga na ki internet na ko kuta guerre wana ezakadea makasi mais na ngina kota suna buzoba yango jamais nga na kokota na buzoba wana eza buzoba pamba eza maramba pamba ya pamba nga pona batala nga ba maman nga batala nga ba vena nga di Pépé Ngouissan des beaux garçons de London ba vena nga Jean-Jacques Douame Motema Linda Douame la première dame de l'Angleterre babi kala mingi te toza na bangwa taka batala émission na babi Jonathan Kadima pona nini vraiment ça makamba boy na okuta guerre wana bien sûr soit nga pona mère na biso mais nga pe na sala boulot na ngai na ko bebisa crédibilité na ngai te vers ba fan na ngai vers ba mère na nga. Donc, mère, nga mona sala émission le droit de réponse on a salon pour na bino ba fanatique na ngai bolinga Jonathan Kadima wana eza jar na ngate. Eza jar na ngai te ofinga batu ya critiquer mutu. Donc ya traiter mutu mabe quoi. Bato ba traitera batu mabe ba finga batu wana bo continuer ko finga ngai ata na ndeka na sali émission boy ata bo finga ebembe ata bo finga toilette ata bo finga dal ata bo finga nini na kozongisa lisusu te
na banda ko boule lokola ah est-ce moi pe nazara pe na bato balinganga est-ce que Jonathan Kadima bato pe balingaka ye ah ngaye Beki Boula na Paris on a Rebecca Beki Boula vrai chéri moi de longue jambe bien taillé nzambe moi son nzamba zo moi tant que ça la banine Beki Boula de la part de Jonathan Kadima mes ndenge na ngai te na 5 ba maman nyonso pardon ba maman nyonso ba vi na ngai ba vi na ngo basala ngana zala ah vrai chéri Aurélie ah Aurélie Poutumbu ya mama ya bana moi si moi bien moi si moi sola kitoko Aurélie bolimbi sanga vraiment Jani Boyemba la Megan au bateau vraiment ba benga kinga au ba ebisinga non Jonathan na bana boule Jonathan Kadima azaka pe me pa bato Jonathan Kadima asala pe musane kitoko Jonathan Kadima azala ka bien na bato mais na yo ko mona ta na meki ko sala gaffe na meki ko sala gaffe nga moko vraiment na moni na bi ti Jonathan Kadima oza niveau na iti oza makambo Jonathan Kadima te bolimbi sanga ba guerre na bino makambo na bino ça me concerne pas bo continuer makambo na bino ba masa na ngana o bo finga wana so bo finga na bino ngai vraiment ba jewana vraiment donc na longwe na perdre loko moko boye ke ngamona ba nomo na ngolo kwa na zana ngote mais tant loko komelinga mbamo bo na moni ke te Jonathan Kadima zande boye Jonathan Kadima mama linga ke boye Jonathan Kadima na binzamene na perdre ti non ça la ngote on répond les imbéciles par le silence botanga bo finga soki bo continuer guerre boza eloko te babe ebikaka ba mère nanga vraiment ba maman nanga vraiment bo limbisa vraiment Jonathan Kadima naza muto genre wana te ya ko finga batu ngana remarquer vraiment ton na ye na kasa mondo na remarquer que batu belé pona batalema bas donc il faut ba luka kay logo moko boye siko ngana moyi na ton na ye ba maman nanga ba pesinga confiance taka ba maman ba Jonathan Kadima to peso confiance ngiso o abusé te ba maman bolimbisa nga na minute oyo ba finga ba loba ba sala nini ba boma ba sala nini na kokipe lisusu te naza donc nzambe na ngai merci vraiment naza na bato bien pembeni nanga nana bata bien pembeni nanga vraiment ba ve na ngai ba di pepe ngwisani les beaux garçons de London via bengi petit na ngai pona nini boye mire mère na ngai Noela Itamba Noela Itamba motema papa fiston Makaula merci vraiment na conseil nzambe ozo finga mutu otali nano mutu fingi eloko na fingi la bongo droit de réponse wana na sala kengo na monike ba fingi mère ngamona mitai na bi natali pe mutu ngazo finga pe mama natali no mutu zo finga mama natali vraiment na ba critère na ye vous comprenez bato ba finga mère wana na ba critère na ye batika na bango ba kokeloko ba olinga basala wana ba kokoko sali mabongo te banda le oti lobi ba kokoko sali mabongo te ba kokate bakoma et puis mutu nyonso komi avant asala atalama il faut akipe biso boluka no rankina batu mususu non boluka no rankina batu mutu muso fani na yo bandolo ba c'est merci nzambe pour opesa ngai mutema vraiment osenga pardon na biki eloko ne salemate mutu aleki asala eloko mabenga moko suna ye na s'excuser devant bino to chité déjà bateau ke basala ki ngai Jonathan Kadima leo na ngamo na fandi baba na français la nuit porte conseil na lali na bi te vraiment na odina libulu ba mère na nga ba bité rodinda te na pesi Aurélie Poutumbu ya mama ya bana ebele babi mama ya bana ebele masala nga meti Merci beaucoup. J'espère Bolandine et Jonathan Kadima vraiment s'excuser. N'a pas fanatique na tout.
En tout cas, na ba fanatique tant déjà balobi mutu à reconnaître ma benaye, bon excusez vraiment. Que ça là vraiment bien makasi to tika non un peu kofinga ngoto zoko mawapi biso toza na pona ko aider bande ko na biso bazali banda ba information ni nezo leka ba actualité musicale ba yeba ke muta théâtre boza na problème ba yeba ke théâtre boeza boy hein et kozala vraiment bien makasi et kozala vraiment bien makasi to changer comportement na biso tala lelo toza sali okobeta porte c'est pas nani rofongolela yo et comme on attend boye ba comme on zappé yo so ba comme on zappé yo déjà o comme on tala manana 42 ndaku 42 vies ozo $1 na YouTube nkoni tout ça là vraiment musala comme il faut. Merci encore na yo muto yo journaliste oyo non tanga comme on te pono fula yo oyo lo bananga ke na yebana te wana. Les problèmes te na sali 3 ans na internet lelo o so que na sala CV nanga eza vraiment bien CV nanga ke tonda parcours nga sen internet yo sali yango te soki yo yebinga te eza ponga na makambo buzo bana finga rate na finga est-ce que nga ngo simba lisango bona bando finga papa nanga Freddy Chibango yo kike na finga boss nanga Sibu Mutombo yo kike ba yaminga na émission mo bona finga mutu mo bon totika vraiment koloba te tika misala ndeloba ozana na parcours o yenanu ozana no so na inane apamba luka ke CV no etonda et ça la bien makasi kotala ngate poso otali ngai nga na fier na 5 ndaku na nga na bayeba nga na poto wana o ezala pena ba vie na nga na Suisse be bavandi wana pena JP pendant 3 fois ballon d'or atali boye bavandi pena aobeta lisolo Darling Love et ça la bien et ça la nga bien makasi abenga na appel vidéo bi petit na nga tala nde tozana bato abo et ça la bien makasi to sala musala comme il faut to tika ko finga ezelo ko monter soko fingi na nza teke ozo ba vie apesi be mission bo finga bato et ça la combien de vie. Et qu'on pas même on peut ça $1 dans la vidéo encore. Tout tika vraiment tout changé et ba fan tout ya Jonathan Kadima à s'excuser et c'est le mombo depuis nga bandi carrière nanga ceux qui aiment sou na yebité na monate mais et pas nanga na ochonga za mutali boso bolimbisa merci encore na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo bambote na en place aux amis na bébé ya mbafumu na Lausanne bambote na yo place aux amis na Christophe Ikola na ville ya Ukraine bambote na yo vraiment papa na Freddy Lufulu abu consolateur de cœur brisé pourquoi pas na metiti mawaza ki na sima caméra wazo ça toujours bon na Darling Love kitoko boé ba merci na on sala malamu to monani to kabwani bon continuer toujours kota la mona muluba pardon bo zapenga te et rosala nga bien to monani check. Comment check TV? Yasibo Mutombo. Comment check TV? Yasibo Mutombo.